Kinshasa pe mokili mobimba bozomi na différentes communes ya ville ya Kinshasa bozomi na diaspora awa tozali na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo sur instruction ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa son excellence Jean-Denis Ngobila Mbaka oyo après avoir ya kosala ba réunion ebele ya sécurité na ba to ebele ba kotina na ndenge ya sécurité et surtout na numéro 1 ya la police ya ville province ya Kinshasa général Silvano Kasongo nde mitindo epesa makiete baye bakofuyaka baketch bamituka oyo ezali kosala ba désordre batebele ba criminel bazali kotamona baketch pour ete banyokola population yango moni général Silvano Kasongo na musala kitoko azali kosala asali musala kitoko ya ko déployer ba policier ba jana ndenge na ndenge na ba différentes structures ba kwa oyo makama mabe ezosala mingi donc ba policier bazosala musala kitoko lelo ba tie barrière awa lelo ba tie barrière kuna et pour la stratégie ebele eza kosalama toujours avec le général Silvano Kasongo na instruction toujours ya gouverneur de la ville province ya Kinshasa yango moni cellule ya communication ya gouverneur Jean-Denis Ngobila Mbaka sous la coordination ya madame Melise Okonda tozwa ki mitindo et pas gouverneur de la ville et que to accompagner la police et puis to landa bisika nyonso ba police basala musala kitoko na bango avec impact na idéologie bolanda ndenge nini la police basala musala kitoko na terrain malgré ba kokoso malgré la police ils allaient toujours combattre la population na bango en tout cas longoni na général Silvano Kasongo na équipe na mobimba musala kitoko il y a professionnalisme na ba stratégie ba police basala musala kitoko population boss on appelle la police à kodenosaka batu oyo ya soloka et puis surtout ba stratégie belé ko pesa ma économique na yemo général Silvano Kasongo avec impact na idéologie voilà est-ce qu'on ndenge la police basala musala kitoko ndenge to accompagner qui la police na terrain avec impact na idéologie sous la supervision il y a yemoko général Silvano Kasongo ne apesi susu mitindo et que to sala musala kitoko c'est parti. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Non, on ne demande pas les documents, demandez seulement si vous avez fouillé Ignagé, vous les mettez tous fouillés. Comme on a trouvé Ignagé, on récupère les fils. Sauf si vous mettez les catchs. C'est ce qu'on appelle les catchs. Oui, vous demandez les gens qui sont dedans, s'ils sont à l'aise, s'ils ne sont pas des gens qui étaient inquiétés par les images de l'échec de l'équipe. Vous allez bien ici. Pourquoi la glace est collée jusqu'en haut là? Vous allez bien? Aucun souci? Vous avez confiance au chauffeur? Donc rien ne vous inquiète. Ok. Il n'y a rien. Je ne vais pas inquiéter. Ok, merci beaucoup. De quel service? Vous êtes des journalistes? Ok. Oui, on fuit les véhicules. Ils sortent là-bas. Pour fouiller mon tout là-bas. Déjà, il est. Ça, c'est une. Il est quoi? Mais la suite, quand tu ne m'as pas.
mosala na kitoko ketch moko ya oleba contrôler asimoli kuna volejo ya kimi donc elakisi ke motuka wana eza suspect tala la police azokutana badifficulté ebele impolitesse ya biso mo bakinois na bacongolais telema bafuye yo chauffeur ana to contact donc mosala eza mpenza kosalama donc matricule ya motuka yango oyo 17 93 2 01 donc ya ketch donc yango oyo donc longoni ya mingi na la police ezosala mosala na situation na kati donc la police ezosala mosala mo kitoko population to aider la police et ça la mosala mo kitoko il faut kodénoncer calamité général Silvano Kasongo pesa ba mesure mosusu na stratégie mosusu ba position na bino ozala ba suggestion pour hésiter yaka na bureau provincial ya la police sur 24 pour pesa ba suggestion na yo général Silvano Kasongo azali wana pona population aroyama bino pona opesa ba information en tout cas au banga diko pesa ba information population ayeba quand même que la police sur l'instruction ya commissaire provincial de ville de Kinshasa M. Silvano Kasongo nde a instruire ye moko aza superviser yango boza komona ye na butu aza kotambola mpona kocontrôler ya kotala bapolisier nini bazosala nde yango bino bocontrôler sikoyo bozotala qu'est-ce que nous sommes en train de faire donc mosala tozosala bino nde bokopesa réponse la population tozosala mosala na biso kitoko ndenge esengeli population ayeba quand même kodénoncer biso afacilité biso tâche ya kosala mosala ngo ndenge esengeli mpo tokoka kodiminuer criminalité mpe tokoka kokanga bato oyo nyonso tozoluka baza kodéranger population baye kodécouvrir ke eza bamituka mosusu basuspecte yango donc bazotabla na badokima ya bamutuka mosusu donc na moment bacontrôle baye kokonstate ke badokima oyo aza kolakisa mutuka wana me mutuka wana eza na banumero mosusu par rapport na banumero eza na carte rose eza suspect tokotuna na baconséquences qu'ils peuvent dire na makambo ya marke wana non bakangi 3 vous continuez avec 4 véhicules 3 Oui, ça va, c'est dans la carte. Bon, major. C'est bon. Ici, c'est 800 combien 850 combien 857. Voilà. Oh, il y a 655. 655. On a découvert par rapport à numéro châssis. La carte rouge, la volée jaune, le numéro châssis, ils ont concordé. Déjà, il y a pour ça les règles, tu passes la dimension. Ce qui déjà a commis pour ça, il y a l'air à Simba. Ils allaient peut-être donner où ils ont été. Il faut qu'ils fassent la donner. Il y a des camions aussi. Il y a des références qui vont se faire le combat. Mais ils ont déjà fait usage de fautes. La carte d'habitude, déjà, il faut interpeller. déjà que non, il faut fouiller ma question bato mabe wana déjà bachangera ba stratégie tout bolonga la quantité bozo aussi bakar mosusu ata ya personnel pour bana contrôler ozala bien wana bozo ba restaurant escompté non en tout cas police ça marche très bien police ça marche très bien na moni en tout cas c'est très bien non gouverneur osala mosala neti très bien na moni na kati ya boulevard awa mais soki kaka na kati ya boulevard na Gombete mais il faut bamena ntina bacommune nyonso ya Kinshasa. C'est ça le problème. D'abord l'air déjà tient déjà minda awa na kati ya boulevard et ça est très bien mais et comme un peu partout parce que mindo déjà et ça là que il y a la sécurité et que baltine aussi là na bamindo. Vraiment, gouverneur, félicitations. Zamba Sungaye, et puis, moyen, et ça m'a dit sur ma case pour que, à qui de l'avant. Ngai na ane sengo makasi na musala oyo.
po badongolo miso bango bebisala biso boulot elo bosala ngana d'accord nango soki kozala ne puisque chaque vendredi samedi dimanche bosala yango na pokwa la bamboka nyonso libanda tomona yango ezalaka bongo biso otambolaka trop Afrique du Sud Zimbabwe Zambie c'est comme ça donc vendredi samedi bajour bavai bawana bosala biloko ekosunga biso bien mais basuka kala bakechi te parce que ba criminel wana tant bamona ki bazosala verification na kati ya bakechi baolungwa na bakechi bakoma okota na bachange bamituka mosusu il faut basuka kala bakechi te bakota petit na bapersonnel. C'était la Pékin Sasa depuis boulevard toujours la Contia. C'est l'île de communication, il y a gouverneur Gentil Mobilamaka. Merci mon général Nengo pour permettre tout ça la Moussala Kitoko et merci na patron de la ville et Kinshasa pour la confiance et fidélité au président tout ça la Moussala Bino pour tout ça la Moussala au Kitoko. Merci beaucoup la coordonnatrice et c'est l'île de communication madame Bélise pour la Moussala Oyo Otina Ingana Sala Yango na Silisi tozali awa 23h na capitale de la République démocratique du Congo Pékin Sasa na compte à la communication gouverneur Gentil Mobilamaka na poule audiovisuel à vous l'antenne.